malamu pe masanzoli ezonga na nkolo na biso pona ngolo ya apesi biso qu'il nous donne de pouvoir être ici, nous réunir. apesi biso ngolu ya kozala esika oyo tosangana liboso na ye pe tokoka kozongisela ye matondi Puisse nous faire grâce ce tika soir. ete nzambe apesa biso ngolu na pokwa oyo Nous puissions nous exclamer avec le psalmiste, pe biso tokoka comme nous le savons koyemba tous dans le psaume. na oyo ekomami na mokanda ya nzembo Ici, le psalmiste Psaume dit, 122, Psaume 122, verset 1. Psaume Je 122 me na suis verset réjoui 1 quand on m'a dit, allons bazali dans kosepela la ntango maison bazali du koloba na Seigneur. ngai tokende na ndako na kolo Et maintenant, nos pieds se tiennent. sasa epi makolo na biso ezali liboso na ndako na yo Jérusalem, o toi qui Yerusalem. as été rebâti, Yerusalem yo nde otongami lokola solidement établi, oyo où montent les vile oyo tribus, etongami vraimen les makasi tribus du Seigneur. bazali kolakisa biso mabota Selon oyo na l'ordre nkolo donné à Israël, kokokana na mwango oyo nzambe alakisaki na Israel na ndenge nini bakoka kokumisa verset nkombo na 5, kolo car na verset 5 c'est komami là ete était placé ezali nde autrefois le kuna trône, epai nini bokonzi ya les trônes de la maison etumbelo de Dieu. ya kosambisa na Verset ezali 6, etumbelo ya ndako na la nzambe salutation de verset paix. 6 bopesa Salut à bosenge ceux qui ete t'aiment. kimia ezala na Verset Yerusalem 7, que la paix Pe- règne dans tes murs, tika ete que le kimia ezala repos zingazinga soit ya assuré bamir na yo dans tes pe palais. kimia ekoka À kowumela na cause de ndako na mes yo frères et de na mes ntina na amis, bandeko na ngai pe je veux te bakamarade na souhaiter la ngai paix. ngai À nazali cause de la maison du kobenga Seigneur kimia notre likolo Dieu, na yo na ntina na ndako na je nzambe veux demander la bénédiction pour toi. ngai na Amen. kosenga ete lipamboli ezala likolo na yo Ce psaume nous est bien connu. oyo nzembo oyo toyebi yango malamu Oui, nous le connaissons tous. biso nyonso Combien de toyebi fois yango l'avons-nous lu? mbala boni tozali Lorsque nous kotanga lisons les yango prédications de Frère Branham ntango biso tozali et se kotanga réfère à cette baprédication parole ya frère branam ye azali toujours kozonga na avec kati na joie liloba oyo na de esengo mingi pouvoir na être ntina là pour ete son peuple, akoka se kozala trouve. epai nini libota na ye ezali Dans la joie de pouvoir être là, na esengo ya kozala esika oyo se trouve sa parole et epai où nini liloba na ye il ezali se révèle lui-même. mpe epai nini nkolo Que Dieu azali mette ainsi en komimonisa toi ye et en moko moi, tika ete en nzambe nous atia tous, kati na yo kati na ngai de mpe nous kati na biso réjouir de la nyonso manifestation de la grâce tokoka de Dieu, kosepelaka na que ngolu nous oyo puissions tozali le komona louer nzambe kosala et que mosala nous glorifions son nom tokoka car il kokumisa est ye merveilleux totombola dans toutes nkombo na ses ye mpo œuvres. nete azali bolamu na Que nous maso oyo puissions nous azali réjouir de ce kosala que nos pieds se tiennent biso tokoka là où sa kosepela parole est tokoka proclamée. kotelema epai nini liloba na Il ye dit ezali au verset koteyama 2 du psaume 122, psaume nos 120 na pieds se verset 2 tiennent maintenant dans tes portes, biso Jérusalem. makolo na biso etelemi Ainsi, liboso ya nous ekuke na pouvons yo nous réjouir de Jérusalem ce que nos pieds se tiennent biso fo là où sa tosepela parole est epai nini proclamée, liloba na la ye parole de la vérité. ezali Nous, kotatolama liloba oyo nous, na solo biso oui, nous pourrons un jour le voir biso et na mokolo reconnaître mosusu que la tokomona grâce qui ye nous a été mpe accordée, tokoyeba que le ete ngolu privilège oyo epesameli biso qui ezali nous a été monene accordé d'entendre na ntina ete la tozali parole de la koyoka vérité. liloba oyo na solo Et nous savons, mpe comme le psalmiste l'a exprimé lokola ici, awa moyembi disant alobi que yango toutes awa les ete tribus d'Israël bete étaient mabota nyonso destinées ya Israeli à y bango aller babengamaki ou bakende à y louer le nom du bakende Seigneur kokumisa selon nkombo na nkolo l'instruction kokokana valable na pour mobeko Israël. bapesaki bango kuna na mboka na Et nous Israele aussi, mpe biso nous lokola voulons le louer pour le tondi mpe privilège qu'il nous a tokumisa ye accordé mpo na matondi makambo de ce minene oyo qu'il asali mpo na nous a biso donné un lieu apesi où biso nous esika pouvons le louer et oyo l'adorer. biso tokoki kokoma Levons-nous pour kosanzula mpe l'adorer. kokumisa ye totelema mpo na kozongisela matondi Fidèle Dieu, ensemble, nous nzambe venons oyo encore une fois devant ta aleki face en bolamu cette heure toye lisusu et liboso nous te na yo na ntango remercions de oyo ce que mpe tu tozali nous as kozongisela encore réunis matondi avec tant de grâce na ndenge tosangisi et de biso lisu na esika oyo na comme nzela un na ngolu na Père, yo Seigneur Dieu, lokola tata que nos pieds puissent tika se ete makolo na précipiter biso au ezala vraimen Seigneur, kokima là où ta mbangu parole est proclamée au tokende Seigneur. esika nini Nous te liloba na remercions, yo ezali accorde-nous, kotatolama mpe accorde-moi tozongisi à lisu chacun matondo la grâce, tika ete ô moko Dieu, de moko na biso recevoir azwa dans nos ngolu cœurs ya ce kozwa na que nous mitema na entendons, biso ô Seigneur, car oyo biso tu ozali l'as koyoka destiné pour ton mpo na peuple. nkolo yo obongisaka yango Comme nous wuta venons de kala le ntina lire, libota na yo Jérusalem était lokola tokoki koloba destinée ete Yerusaleme destinée yango wuta pour les kala tribus qui ebongisamaki devaient
mpona mabota oyo esengamaki ya kokumisa kombo na yo. Tika ete biso mpe opesa biso ngolu na tina ete mitema na biso efungwama. Nkolo tolingi kozongisa matondi na kombo na yo, kasi na biso moko tokokoka te, kasi yo Nkolo sala pesa biso ngolu mpe makasi mpe molimo no mosantu ekamba biso mpo tobondeli boye na kombo na Nkolo na biso Yesu Kristo. Solola na biso su na pokwa oyo mpe tika biso te tonetola kombo no monene. Amen. Tokoki kofanda. Lokumu mpe masanzelo ezonga na Nkolo na biso mpona ngolu monene asali biso tokoka kozala lisusu na esika oyo mpona kozongisa matondi na kombo na ye. Eloko eleki malamu te ezali kaka ete kozala na koyokama boyokani moko na oyo biso towuti kotanga. Oyeba ete esengo moko ezali kotonda kati na biso ntango biso tozali koya to tozali kokende na ndako na Nkolo ya solo. Ntango biso tozali kolongo esika nini tozali kosambela tokozala na mitema ebandi koyoka mawa, kasi ntango tozali koya na litonga fo biso na kati na mitema na biso mobimbe totonda na esengo yango ezali ngolu kosangana na miso na Nzambe. Na liteya oyo ndeko Branham azali koloba ete nga na kosepela na fukama na tina ya koyeba ete Nkolo azali katikati na lisanga na oyo. Biso toyebi te mpona nini tozali musika te oyo na esika oyo ete Nzambe alingi biso tozala. Eloko moko ezali ya motuya ete ebongi na biso tokoka kozwa conscience koyeba ete nini ezali na esengo kozala liboso na kosangana liboso na Nkolo. Ezali kaka te mpona koya kosambela sambela te. Kasi tozala kati na kokata mangenge kati na biso ete tozali awawa mpona biso Nzambe asolola na biso, biso mpe tosolola na ye. Biso tokoka kobika ye lokola ntango mosusu biso ozali koloba soki Nkolo alingaki lisusu amimonisa na ntango na suka, alors ce serait certainement parmi ceux qui l'ont aussi bien cru, ye akokende koluka kaka ba oyo bandimi liloba na ye, bango bandimi yango na motema na bango mobimba, à qui il a révélé pe na ba oyo ye afungoleli bango liloba, à qui il a accordé et donné sa révélation. Na ba oyo nyonso tu ya pesi bango emoniseli ya liloba na ye. Tourne le dos kasi esika nini bato bazali kokima babalusi mokongo na liloba na ye na kombo na ye, non pas là où on tourne le dos à sa parole, à son nom, mais là où son nom est précieux pour son kasi peuple, esika oyo liloba na ye ezali vraiment koteyama epai mosala ya molimo ezali komonisama oyo bazali kotombola bokonzi na Nzambe na makoleka nyonso wana bayebi ete Nkolo alingi bango mingi mpona ete bolingo na Nzambe ezali ya pambapamba te, kasi ezali bolingo ya soko ya seko na seko, mpe oyo nyonso alingi Nzambe mpe bango bakondima mpe oyo nyonso babotami kouta na Nzambe wana mpe ezali solo. Na ntango na liteya oyo ya suka oyo biso tozali kotraduire mpe kobima kala mingi te, ndeko Branham alobi ete ntango nyonso ete oyo ya bozambe na oyo ya nzoto ezali kokutana, eloko moko efo ekelama esalama.
Oui, on devrait être sur la même longueur d'onde. Oui, asolo ebongi na biso tozala na ndenge moko ya Oui, il kokanisa bo faut ebobele être moko né de Dieu ebongi na biso tobotama na kouta na Nzambe pour pouvoir avoir l'accès au mpona ete divin. tokoka Le koizwa Seigneur makoki ya kokota na ne makambo ya dit pas bozindo dans ya ce Nzambe. contexte que l'homme naturel Nkolo alobi ne ete na kotalela comprend likambo pas wana les ete mutu oyo na choses nzoto ye de akoki l'esprit. koyeba 1 Corinthiens makambo 2, verset 14. ya molimo te na 1 Corinthiens 2 na verset Si quelqu'un est 14. né de nouveau, Soki mutu abotami il ne sika, peut voir le royaume de soki Dieu. abotami na Jean 3, sika verset te 3. okoki komona Oui, bokonzi il ya peut en Nzambe te. entendre Jean parler. 3:3 Oui, akoki il peut koyoka entendre prêcher kosolola dessus, yango le to chanter, bateyi ye to mais il bayembi ne yango, peut pas le voir. kasi ye akoki komona Il yango ne te. peut le voir que Akoki si komona yango il kaka est né. soki Il est ye né. abotami, soki Et cela nous abotami touche mbala mibale. naturellement Yango ezali beaucoup. kosimba mitema na biso makasi. Oui. Et nous souhaitons que Dieu arrive à ce qu'il lui revienne de Biso droit zali avec kobondela nous ete et Nzambe avec akoka tout son kozwa peuple. oyo nyonso ekokani na Plus que oyo ye jamais. asalaki na mabota na Et ye pour na cela, biso il est nyonso nécessaire ezala mpona libela. que nous Na revenions ntina na en yango toutes choses au commencement. ebongi na biso tozongaka kuna na ebandeli. Oui, Oui, aussi au premier amour intime kotalelaka qui était dans bolingo oyo l'église ya primitive. liboso ezalaki na Mais déjà lingomba ya là, ebandeli. dans la première lettre aux églises, il Wana est soko écrit: tali na mukanda ya mais ce liboso que ekomami j'ai na contre mangomba toi, babete c'est oyo que ngai tu as natelemeli yo abandonné ezali ete yo le premier amour. obwakisi bolingo na Apocalypse 2, yo verset oyo ya 4. liboso. Et Apocalypse 2 na là, verset nous nous 4. sommes écartés. Pe wana biso toke musika, Ça aussi, nous l'avons entendu. wana pe Là toyoki où nous sommes yango. écartés, nous devons revenir. Epai ni tokende musika na Nzambe bongi na biso tozonga. Doit se sentir à nouveau à l'aise. Nzambe bongi etasepela lisusu na biso azala ntango avandi katikati na biso. Si quelqu'un connaissait le chemin pour y Soki arriver, mutu ayebaki alors nous nzela mpona voudrions tous kokoma, entendre comment atteindre le but. biso nyonso ngai toyeba ndenge nini tokokende mpo tokoma epai ye Je azali. pense qu'en premier, Kasi nazali kokanisa na oyo ya liboso, nous devons tous, ebongi na biso nyonso premièrement, nous réjouir de notre rédemption. tobanda kosepela na oyo ye La lolenge ye certitude asombi d'avoir biso. été pardonné devrait Tokoka kokatama na réjouir ngenge ete quiconque Nzambe alimbisi a biso. été jugé et condamné, Pe mutu oyo nyonso quelles que soient les basambisi bape circonstances bakwesi qui ye nous entourent extérieurement. to na makambo nyonso ekoki kozala zingazinga J'ai na dû yango. penser à ce que Ngai le nazali frère kokanisa ete Rousse ndeko na biso Russe mentionne ou a mentionné de temps en temps dans le passé ntango à propos na de mikolo aza Paul koloba na et ntina Silas oyo ya en Paul na prison. Silas ntango bazalaki kuna Ils bakangami, chantaient des louanges. bango bazalaki koyemba kokumisa À minuit. nkolo kuna na minui. Acte 16, verset Na 23 à acte 16 25. na verset Ils 23 à auraient pu se 25 plaindre, murmurer en bakokaki disant: ye Dieu, kobanda maintenant que nous yimayima avons o témoigné nkolo pour tala toi, biso nous avons été toteyi yo correctement toteyi battus kombo na yo tande et mis babeti-beti ici en biso prison. mpe batie Ils auraient biso pu, na kokangama après oyo tout cela, se baprison, quereller kasi de na tous les nyonso côtés wana avec eux-mêmes bango et avec bamonaki le yango monde te. entier. Mais Nsima voilà, nyonso ata ils mabe chantent. ekomelaki bango, bango bazali kokumisa kaka Et ils Nzambe. chantent Bango bazali kaka avec une kokumisa Nzambe, telle ferveur, bazali kokumisa Nzambe na makasi pas nyonso pour se donner en spectacle, mpo pas ete pour nde faire bakoka entendre leur komona voix, mais pour bango to bakoka honorer, donner gloire à koyoka Dieu. ngongo Et na bango voilà, te ezalaki nde mpona il se kokumisa passe Nzambe. quelque chose. Mpe mbala moko Quelque eloko chose se moko met en mouvement. eloko moko esalamaki. Je dois me le dire à moi-même Ngai moko na koyebisa et à bino nous ete tous mpe na de bino la même nyonso manière. na lolenge moko Qu'est-ce qui nous empêche eloko nini ezali de kozanga rendre grâce au Seigneur tokoka en kozongisaka toutes circonstances? matondi na Nzambe na makambo nyonso Car c'est à votre égard la volonté de mpona Dieu ete en Jésus-Christ. kati na biso eza nde mokano C'est ce qui na est écrit. Nzambe ezali kosalama 1 kouta na Yesu Thessaloniciens 5, Kristo. verset Na 18. 2 Thessaloniciens 5 Et na il est dit: verset rendez 18 grâce alobi à Dieu ete en toutes bokoka circonstances. kozongisa matoni na Nzambe na makambo nyonso na À ntango celui qui nyonso. peut le faire. Ezali kaka ye nde akoki kosala nyonso. Oui, qui peut le faire? Nako oyo akosala Mais yango nous tous, ebongi bapesa nous diplôme. sommes en chemin. Kasi Nous biso sommes encore nyonso à l'école. tozali Et nanu nous voulons koyekola, tozali nous kotambola na conformer nzela à la parole mpe de Dieu. tozosala makasi ete tokoka Nous n'y kokokisa liloba parviendrons na pas de Nzambe. nous-mêmes. Kasi Mais na avec biso moko l'aide du tokokoka Seigneur, yango je te. suis sûr Kasi na que ngolu nous na y Nzambe parviendrons. biso tokokoma na suka mpe Oui. tokolonga J'ai ya solo. constaté
ngai pe namonaki toutes ete les plaintes concernant la détresse kolelalela nyonso bapasi na ntina bapasi na biso ndenge tozonyokwama oyo nyonso to ezali kobakisa pasi lisusu likolo na biso mpe eloko moko ekosalama te mpona ete yo ozali koganga to memba oyo bazali koyoka kolelalela na yo eloko moko ekobongama te. Nazalaki kokanisa toujours mpona bato oyo bakomi mikolo soki bavanda esika moko na moko aza koloba pasi ezali kosala ye na nzoto, kasi moko na bango akoki kobongola likambo moko te mpona ete nyonso eza kotikala lolenge wana. Biso mpe tozali kosala lolenge moko, biso tozali kaka kolelalela, kasi mutu moko akoya kobongola makambo na yo mpona oyo ozolelalela. Nzokande biso tozali kokotisa nko na libulu mpe tozali kobungisa bolingo na biso, esengo na biso, tozali kobungisa esengo na biso, tozokobungisa nkolo na biso te oyo lilobelobi ete makasi na biso tozali kowuta ntango tozali na esengo kati na nkolo. Biso tozali kotanga makambo susu tozali kososola yango te, kasi soki totali yango vraiment na pembeni yango nze ezali na kati na yango na bozindo makasi. Oui, na batene likambo likomi oyo biso nyonso ebongaki na biso totalela soki tongi tozala malamu. Kozala na esengo kati na nkolo ezali nde makasi na biso. Bongi toloba yango solo ntango tozali na pasi tokomona nyonso to esuki te na nyonso wana nkolo azali komona yango te. Nzambe asalaka biso mabe ata moko te. Ebongi na biso totalelaka ye vis-à-vis na Nzambe, biso na makambo nyonso ekokomela biso ya malamu to ya mabe tokomisaka kaka nkolo. Biso ebongi na biso totika toujours nyonso na maboko na nkolo toloba yango na mbala moko. Tokoki kolela ta moke awo na mosala na nga makambo boye ekoki mpe kosalama, me bisika nyonso tozali makambo tozali komona oyo ezali malamu te, biso tokozala kaka kolobela yango mabe. Kasi baoyo bakoki kotika bango bakanisaka makambo wana bakoki kovanda mokolo mobimba kokanisaka kaka, kasi nyonso wana ezali na ntina moko te. Nzoka nde nyonso wana eza kosala ete tokoma kaka mawa tokoka kose découragé, kasi kuna makambo ezali mibale. Be toyeba ete ezali na mawa mosusu ezali kowuta na Nzambe ya lolenge ekomami ete mutu moko te oyo akoki komibongola te, oyo ezali kotala lolenge na yo kozala vis-à-vis na Nzambe. Mpe nsima biso tokotombola biso na biso na liboso na Nzambe mpe tokobolela Nzambe yaka kosalisa biso. Na ntina na yango nde tozali kosangana na esika oyo na pokwa mpona ete biso tokoki nde biso toyebi ete biso na miso na Nzambe tozali na posa ya oyo nyonso ye azali na bosi toza nango bosenga. Soki tososoli yango, soki tososoli ete Nzambe azali na oyo nyonso biso ozali nango na posa, mpe nga nakanisaki lisusu mingi wana mokolo na yenga na ntongo. Wana ezalaki liteya moko makasi oyo ngai toyokaki mpe epesalaki ngai pasi mingi mpona ete nakoka kokanga bapinzoli na ngai. Yango etutaki ngai vraimen na motema na ngai vraimen mobimba. Oyo ezali kokende kosambela ezali nini soki Nzambe akoki kosalisa biso te? Mpona nini tokende kosambela mpo soki Nzambe azali kati na biso te mpe asala oyo ezali ye akoki kosala? Ezali motina nini koyeba mabombami nyonso, koyeba mabomba nini na Kristo soki efungwami na bomoi na biso te? Nyonso wana ekozala lobe pamba,
qu'en est-il dans la pratique? Kasi na kati na Nous misala avons ezali entendu nini? dans cette parole ici, Toyoki Psaume na liloba 122, oyo na Psaume verset 1. 122 na Je me verset suis 1. réjoui lorsqu'on m'a Ngazali dit, kosepela ntango bazoloba na ngai allons dans la maison du Seigneur. tokende na ndako na Nous le voyons nkolo. encore aujourd'hui Tozali komona yango so lelo parmi le peuple juif. wana kotalelaka libota na Quand bajuif ils lisent un tel psaume, ntango bango baza kotanga notre frère psaume ya ndenge oyo to nzembo l'a ya aussi ndenge oyo mentionné une fois. mpe ndeko na biso Quand azalaki ils koloba bango lisent mokolo un tel mosusu psaume, ntango bango baza alors ils ont kotanga les larmes dans psaume les oyo yeux. to nzembo oyo bango Aujourd'hui bazala kolela encore, lorsqu'un juif, lelo qui lisusu craint ntango vraiment Dieu, oyo juifu quand azali il vraiment pense kobanga au nzambe temple, ntango aza alors le kokanisa temple désir est dans son kasi cœur posa na bango mena si ezali profond ete oyo etondi na bango et si makasi grand ete oyo ezali monene mpo na qu'il est bango submergé. ete temple oyo efutongama lisusu Et quand ils sont devant le mur de wana lamentation, bango ntango bazali na mire ya il n'y a lamentation pas un seul qui oublierait de prier ezali que ata na le moko te temple akobosana leur soit à nouveau kosambela mpona donné ete temple pour qu'ils oyo puissent y etongama aller lisusu mpona pour bakende adorer. Amen. kokumisa nzambe Ils na savent bango que bayebi c'est ce ete qui leur a été ordonné. ezali oyo nzambe nde Au jour de Moïse, komelaki bango apesaki yango lokola c'était le tabernacle, la tente d'assignation. na ntango ya moïse elaki tabernacle tente ya assignation Descendait dans mpe la nzambe gloire azalaki kokita na et nkembo na parlait ye mpe azalaki kosolola na avec bango Moïse azalaki kosolola na comme moïse avec aucun autre na prophète lolenge oyo azalaki kosolola na face baprofete à mosusu te face. azalaki kosolola na ye lokola bandeko aza Et c'est komona pourquoi Moïse nzambe pouvait dire, bumbe mobimba se na ntina yango référant mpe à moïse Christ, akoki koloba ntango azalaki le kosolola na ntina Seigneur na ton kriste Dieu ete te nkolo nzambe suscitera na du yo milieu de toi, akotindela du bino milieu kati na bino de ton peuple, kati na libota un na bino prophète comme moi. mosakoli moko lokola Vous ngai l'écouterez. bino Deutéronome 18, verset bokoyoka 15. ye Et toute Deutéronome âme 18 na qui verset 20 n'écoutera pas ce ete prophète elimo nyonso sera ekoyoka retranchée. mosakoli oyo te ye bakolongola ye katikati na libota. Acte 3, 23. Acte 3, 23. Dieu Nzambe n'est pas resté sans témoignage. atikaki te Depuis na le litatoli commencement. na ye Il a kopesa marché dans le jardin litatoli d'Éden, uta ebandeli au kuna na jardin des Gens crépuscule, et na a visité bapokwa Adam nyonso et tu Ève. ye azalaki koya kotala Adam na Eve Genèse 3, na verset 8. Genèse 3 Il na verset voulait 8 ye alingaki communier ete avec nous. azala na boyokani Et na nous savons bango tous mpe sasa ye aza mpe na mposa azala que na ce boyokani pont na biso a mpe toyebi été ete établi. pont wana esi ezongisama Mais c'est à nous kasi maintenant d'y etali poser oyo les pieds biso tokoka kotia matambe et na de le biso traverser. mpe tobanda otambola likolo na pont wana ti Je kokende pa l'ai ye dit azali ici récemment, nalobi le yango chemin na de Dieu ebandeli n'est ete pas un sens nzela unique, ya nkolo ezali te ke yo okendaka kaka il peut être emprunté dans les deux sens. yo okoki kozwa yango na Dieu basansi s'est nyonso mibale abaissé jusqu'à nous. nzambe akiti ti kue na se akomi motu Nous a fait grâce asali biso ngolu afin que nous na ntina ete biso puissions monter biso mpe vers lui. tokoka Amen. kokende kokóma oyo ye azali Toutes ces pensées sont merveilleuses. makanisi oyo nyonso Mais ezali malamu mingi comment cela se manifeste kasi yango ekomonisama ndenge nini ne ezomonisama ndenge nini na kati na bomoi na biso na Si l'on misala ya prend bomoi na biso les saintes écritures soki tozwi vraiment au makomi na sérieux, bule vraiment nous tozwi devons yango le au faire. sérieux Alors, être ekoki na croyant biso tokoka kozala implique vraiment koyeba ete kozala une mondimi confirmation divine, ezali ete une vraiment nkolo réponse divine. akoka kopesa eyano na bomoi na yo Sans une réponse soki nzambe divine apesi surnaturelle, eyano nous te n'avons pas de réponse. ezali na ntina Et ta moko te réponse est la mienne. mpe Ne ndenge na serviront oyo ya kozongisa à rien, makambo to ya ni pour ngai toi, ni ezali pour na moi. ntina moko te C'est mpo na yo pourquoi, mpo na ngai to mpo na biso na ntina na yango même concernant déjà en avance la Pâque, ata oyo il ne s'agit etali pas d'une fête Pâques to que nous Pasika devons célébrer avec ezali un te nouveau o costume, fete oyo avec une tozali nouvelle chemise, kosepela une na nouvelle yango cravate tolati ou un costume ya nouveau sika vêtement. chemise ya sika cravate ya sika to bilamba ya sika te Ce n'est pas ce que signifie la yango Pentecôte. nde elakisi La pentekote te Pentecôte pentekote signifie elakisi que ete Dieu a ete répandu son nzambe esprit asopi molimo na ye sur son peuple. likolo Amen. ya bato na ye amen Qu'il s'agisse d'un vieux costume ou ezalola d'un te elamba ya nouvel kala habit, to bilamba ya ce n'est pas sika ce qui compte, yango ezali na motu ya te mais
une réponse de oyo Dieu. Amen. ezali nde réponse ya nzambe ezala kati na bino. Amen. Comme une parole de ezali promesse, kaka te liloba oyo mais ya comme elaka, l'accomplissement de me la mena nzambe azali parole de kokokisa promesse. liloba na ye, Gloire à liloba Dieu. oyo ayelakaki bino C'est exactement nkembo na nzambe. Ce qui s'est ezali passé pour lolenge notre wana Seigneur. na yango nde elekai Les na ntina na promesses nkolo na biso. et soudain, masakolo ezalaki mpo na ye, me na ntango moko réunies, rassemblées, nyonso et la ekangamaki parole mpe liloba a été faite chair ekomaki et a mosuni habité parmi nous. mpe Jean 1, verset awumelaki 14. kati na biso. Jean Dieu 1 verset 11. Nzambe avait parlé par les prophètes asololaki de na nzela diverses ya manières, de basakoli diverses na ntango na kala façons. na lolenge Et nyonso, soudain, tout cela a été récapitulé. mpe Et à nyonso la fin tu des jours, il esangamaki nous a esika parlé moko, mpe dans na le suka Fils. ye asololi biso Hébreux na 1, nzela ya verset mwana. 1, 2. Hébreux 1, 1 à Puis 2. lorsque la rédemption a eu Mpe lieu ntango lisikolo eyaki, et qu'il est monté dans la gloire, mpe ye amemamaki kuna na nkembo, l'Esprit de Dieu a rempli le molimo peuple na de Dieu. nzambe ekitaki mpe etondisaki libota na nzambe. Aujourd'hui encore, lelo mpe lokola Dieu se tient à sa parole. nzambe azali kotalela liloba na ye. Il faut que cela devienne, pas seulement pour moi, mais eza pour nous ibongi na tous, biso oyo ezali kaka mpo na Il ngai faut que te, cela me mpo na devienne biso nyonso. une Ibongi ete véritable yango nécessité. ekoka kokoma eloko ya motu ya Que nous koleka. ayons, premièrement, une conversion, Ibongi na biso ya liboso tokoka biblique. kobongola vraimen une mitema nouvelle naissance lokola biblia biblique, esengi biso. Tobotama oyo ya sika lokola biblia elobi baptême yango, biblique de mpe l'Esprit, tozwa libatiso ya molimo que santu tout ce oyo que ekokani nous na lisons bible, dans les Saintes ete oyo Écritures nyonso et biso qui a ozali été kotanga promis aux katikati na croyants, makomi oyo que nzambe nous alakelaki puissions biso yango, biso l'expérimenter tokoka et que kobika nous le yango recevions mpe toyamba yango comme ceux du commencement. lokola ndenge Autrement, ezalaki na nous ne ebandeli. pourrons jamais soki ndenge wana être une te église biblique. tozali na Oui, nous lingomba moko pouvons oyo présenter, ezaka ya exposer binzambe-nzambe, ce à tokoki quoi kosala koloba elle doit ressembler. to bato bazomona ezali Tout ce lokola neti qu'elle doit yango assumer comme fonction. to nyonso tozali Mais ce kosala, serait à nouveau kasi ekozala na seulement yango ntina une moko te, théorie. ekozala ntina Mais te que Dieu kozalaka puisse maloba ya faire de pamba, nous des personnes kasi qui tika ete croient en nzambe lui yenda de asala tout leur biso to cœur tozala et baoyo qui lui oyo font ye asali biso confiance tondima de tout leur ye, cœur. mpe tozala na Comme confiance nous na l'avons motema souvent mobimba dit, na kati na Dieu biso, et yenda sa tia kati na parole biso lokola sont tolobi dignes ete d'être crus. Car c'est nzambe ainsi na que c'est liloba na écrit. ye Dieu n'est pas un esengami homme pour bandima mentir. yango, Nombre 23, poni verset ete 19. nkolo azali moto akosaka te. Nombre Lui, 23 le 19. glorieux, ye oyo qui est azali nzambe digne monene oyo azali d'être na glorifié, makoki na n'a ntina ete jamais bazongisele rien dit matondi, qu'il n'a pas tenu ye aloba likambo moko ou te oyo ekokisami te qu'il ne soit pas vrai. to oyo Ici, esalami lolenge ya il était alobi te. question Awa du ezali peuple kolakisa biso d'Israël, ete na ntina na bana na Israel na psaume oui, 122 qu'il puisse se rendre ebongaki te bakende dans la maison de Dieu na à ndako na Jérusalem. nzambe kuna na Yerusaleme, Et c'est là que mpe se kuna rendaient nde toutes les tribus du Seigneur. mabota nyonso Et te qu'est-ce qui ezalaki nous frappe kokende, là-dedans? kasi eloko nini ebeti biso awa makasi. Ici, il n'est pas écrit Awa toutes les ekomami tribus ete d'Israël, batribi nyonso mais il tu est écrit ya toutes les Israeli, tribus me du ekomami Seigneur. batribi nyonso ya Tous ceux nkolo, dont baoyo nyonso il est question de tous awa ceux ezali de toutes les tribus na bato oyo d'Israël nyonso ya qui batribi ya ont Israel, cru ce que baoyo Dieu a dit dans sa parole. bandimaki maloba Ils na partirent nzambe, indépendamment de ce ezali kotalelaka que moko faisaient na les moko, autres qui restaient en ezali arrière. Mais te les kotalela tribus baoyo du misusu Seigneur, batikalaki, kasi ezali elles mabota oyo ya partirent pour nkolo, le lieu d'adoration. Pour bango eux, bazalaki la parole de kokende Dieu était epai un nini commandement. nzambe azalaki koloba. Mpo na Quoi bango qu'il y liloba ait na à nzambe faire, ezalaki commandement, il mobeko faut likonzi. reconnaître cela au peuple du juif. Ebongi na biso On tokoka peut koyeba dire yango na qu'ils libota na savent juif, bien agir, tokoki koloba ete mais bayebaki quand ndenge ya il kosala, s'agissait d'obéir à la parole kasi de ntango Dieu, ils le esalamaki faisaient. ete Ils savaient bakoka ce qu'il fallait faire. tosa eloba Quand na ils nzambe, faisaient bango quelque bazalaki chose, kosala yango. Ntango bazosala c'était eloko moko au jour prévu à cet effet. ezalaki Mais na quand ntango oyo nkolo arrivait abongisaki le na jour du ntina na Seigneur, yango, me ntango ekomaki la mokolo fête na de Dieu, nkolo il faisait ce qu'il ezalaki fallait faire. bafete na nkolo, Et il bango est dit bazalaki ici, kosala oyo Psaume nzambe asengaki 122, verset asala. 6. Na psaume Présentez 122 à verset Jérusalem 6 la salutation abite de paix. bopesa Salut à kimia, ceux qui bosenga t'aiment. kimia na Verset mboko 7. na Que Jerusalem la mpe paix règne kimia dans tes elanda na murs. oyo Que bazali le kolukela yango repos kimia, soit tiki ete na assuré mire na yango kimia ezala, dans tes mpe palais.
na pale ya Jérusalem kimia ezala na tina ya bandeko na ngai pe bakamaradi na ngai na kosenga ete kimia ezala na bino na tina na ndako na Nzambe ngai na kosenga ete demander la bénédiction pour toi. Lipamboli elanda na bino. Amen. Dans le Nouveau Testament, kati na Nouveau Testament, ezali na mwa passage moko boye. Ezali kosola na biso na tina na ndako na nkolo. Ici dans Hébreux chapitre 3, ekomami na Hébreux chapitre 3, que nous sommes la maison de Dieu. Ete biso tozali ndako na Nzambe. Hébreux chapitre 3, na Hébreux chapitre 3 na verset 6. Pour Moïse, pona Moshe, il a été fidèle. Ye azalaki oyo azalaki sembo toute sa maison na ndako na ye nyonso lokola mosali mpona kozongisa litatoli na oyo ebongaki etatolama lokola emoniseli. Nzokande Christ ye mpe azali moyengo ebeni atanke mwana na kati na ndako na ye moi mpe ndako na ye ezali biso na ntina lute soki kaka biso tokangami na ye tozali na koningana te ti na suka e na elikya oyo biso tozali na yango mpe na suka biso tokokumisama na ntina na yango. Kristo ye avandi kati na ndako na ye meyo mpe ndako na ye ezali biso. Ezali lolengo ya nde biso totangi yango lingomba. Lingomba ezali lokola ville oyo ya Jérusalem. Dans Hébreux chapitre 12. Na Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Na chapitre 12. À partir du verset 22. Na partir à verset 22. Vous vous êtes approché de la montagne na oyo ngomba na Siona na cité oyo ya Nzambe na bomoi la Jérusalem céleste. Kuna na Jérusalem céleste. Amen. Amen. Et de plusieurs milliers d'anges. Et puis kuna bibulukutu ya bamwanje un rassemblement pona kosangani moko ya esengo de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Kosangana ya bato ya liboso bakumami na lola de tous. Na oyo etali Nzambe mosambisi na nyonso mpe bilimo oyo ya boyengebeni ekomi na suka kotalelaka Yesu Kristo oyo azali koyokanisa biso na koyokani na sika mpe makila oyo esopanaki oyo ezali koganga koleka makila na Abele. Nous aussi. Biso pe lokola. Nous nous sommes approchés, nous sommes venus dans la maison de Dieu. Biso pe toye na kati na ndako na Nzambe. Venus dans la nouvelle Jérusalem. Biso pe toye na Yerusalem oyo siko ezali cité na nkolo pe kola azali koloba yango kuna na mokanda na Galati tangu ye azali kosolola comparant Agar kotalelaka Agar pe Sara. Oui, lorsqu'il parle wana ye ntango ye azali kosololama na Jerusalem ezali na kokangama mpe Jerusalem mosusu oyo ezali bango bazali oyo bazali libre kuna nde biso tozali bato nango. Na Galate 4:26 elobi ete kati Jerusalem oyo ya likolo bango bazali bato kokangama te bazali libre. C'est notre mère. Yango nde ezali mama na biso. Amen. Nous nous sommes approchés de la biso cité de topusami na kati na cité oyo na Nzambe. Nous ne sommes pas l'Israël terrestre. Biso tozali Israël oyo ya Nous ne sete. sommes pas la descendance. Biso tozali te ba oyo bana oyo bokitani na Abraham kokwa na nzoto. Kasi ekomamaki na ntina na Abraham elaki ezalaki ete kowuta na kokitana na yo na sengle Galate 3:16 mpe mokitani yango ezali bana na ye ezali ye te biso nyonso na nzela na ye biso topambolami. Oui, bien, la parole. Bino toyebi biso nyonso parfois j'ai du mal car de temps en temps j'ai la traduction en anglais. Pepesa yanga mwa posa epasi mingi mpo na ngai naza kokanisa na ndenge na anglais. Kuna na Galate chapitre 3. Oui, ça se trouve ici à droite dans ma Bible.
il est dit ici dans Galates 3, na verset Galate 3 na 16. verset 16 Oh, les promesses ont été nzokande faites à bilaki Abraham epesamaki et na Abraham à sa mpe postérité. na kokitani na ye. Il n'est pas dit elomamaki te aux ete postérités na au bakitani na pluriel, ye na mais lolenge bazalaki ebele il est fait référence à kasi un ezalaki seul kosala kotalela kaka moko et à ta mpe bazalaki postérité, koloba ete nakokitana na yo wana moko Christ. kotalelaka Kristo. Nous l'avons ici. Biso tozali ya nango awa Ici, nous avons affaire au commencement de la biso tozali création kotala divine. ndenge nini nzambe Nous abandeli avons affaire à la mokele semence de Dieu. kokelamu na ye Nous ya avons affaire à ebandeli la parole awa de la ezali promesse. momboto awa ezali liloba été oyo na fait elaka oyo Nous esalamaki sommes tous, nsuni oui, biso nyonso te tozali engendrés kati na et yango nde nés de la tobotami parole de Dieu et par tobotami na l'Esprit de nzela ya Dieu de la liloba na même nzambe manière. mpe na molimo na nzambe na lolenge moko. Comme nous l'avons lu, Kristo il lokola a dit totangi lui-même, yango ye alobaki ete je ne suis pas de ce monde, ngai nazali motu na mokili oyo te et vous non plus. mpe bino lokola Vous n'êtes plus de ce monde. bozali bato na Selon Jean mokili oyo 17, te. verset 16. Na Jean Et il 17 pouvait verset dire, 16 mon alobaki royaume ete bokonzi na n'est ngai pas de ce monde. ezali oyo ya mokili oyo te. Si non. Si mon royaume soki bokonzi na ngai ezalaki oyo ya mes mokili oyo serviteurs combattraient pour moi. basali na ngai nde bayaki Il kobunda a na ntina apporté na un ngai royaume céleste et kasi ye divin. amemaki Et bokonzi si oyo ya nous lola résumons, mpe biso soki tokotia yango na mokuse nous saisissons to tozali comment kosimba Dieu a yango donné ndenge nini nzambe la apesaki promesse à la postérité elaka na naturelle. kobotama oyo ya nzoto Oui, il y avait une postérité naturelle wi selon ya la solo promesse. ezalaki na kobotama Isaac. moko oyo na nzoto ezalaki kokwana elaka Ismaël, ezalaki lui, Isaac. nous l'avons compris, était un homme sans Ismael ye promesse, azalaki né selon la volonté de awutaki Sarah. na elaka te kasi na posa Dieu oyo ya avait permis mwasi qu'il en soit ainsi. nzambe Elle avait andimaki perdu la foi. ezala ndenge wana mpo nete sara alembaki na kondima na ye Tiendrait sa promesse. azalaki komona ete Et nzambe elle akokokisa a elaka na ye proposé ce te qui devait être fait. mpe ye apropozaki Et makambo cet oyo homme, na mobali na ye Ismaël, yango nde esalamaki comme le dit mpe la moto Bible, oyo était comme ismaele un âne sauvage. ye azalaki Genèse 16, lokola verset 12. oyo mwa punda Personne oyo ne pouvait le dompter. ya azanga mayele Tous mutu moko akwaki contre kosimba ye lui, te lui contre tous. ye azalaki kobundisa bato Les nyonso choses bazalaki n'étaient kobundisa ye jamais comme elles eloko devaient être. moko ezalaki malamu te na kati na mwana oyo Mais avec Isaac, c'était le kasi contraire. na isaki ezalaki lolenge moko te Un fils mwana moko de la promesse, awutaki kowuta na il était elaka né selon la chair. ata abotamaki na nzela na nzoto Et c'est pourquoi na ntina na Dieu yango a dit nzambe alobaki en Isaac, kati na izaki ta postérité, ta descendance sera kokita na bénie. yo Genèse ekopambola 21, verset 12. Genèse 21 verset Ismaël et tous 12 les fils des autres ismaele femmes na d'Abraham basi oyo ont misusu reçu des dons. basi ya bana cadeaux. basi mosusu abotaki na bango Oui, bango les bazwaki dons makabo leur ont été faits, mais makabo epesamaki l'héritage, bango kasi bozwi nyonso c'est Isaac qu'il a reçu. ya abrahamu Comme izaki bien nde des azwaki yango personnes dans ce temps ezali lolenge moko na ntango oyo na reçoivent des suka dons de bato ebele Dieu. bazali kozwa makabo kowuta epai na nzambe Oui, remercié soit Dieu pour tous les oye dons. nzambe azali topesa nzambe matondi mpo na makabo wana kasi Ce n'est pas tout. ezali Nous nyonso te voulons être héritiers de Dieu ebongi et na biso co-héritiers de Christ. tokoka kozala oyo bakozwa dons, nyonso bozwi nyonso ya nzambe mpe ya kristo Je souhaite une abondance de dons. ngai nazali kosepela ete Que ce reste, makabo si ezala ce mingi qui est aussi écrit se réalisait, kasi toyebi ete ekoma mpe peuple lisusu se mpo rassasiera ete de bana mes na ngai dons de bakotonda na bénédiction. makabo Est-ce que na c'est ngai écrit comme ça? Qui peut s'en oyo ya souvenir? mapamboli nani Oui. akoki koyeba yango lisusu J'espère. yango nde ekomami J'espère nandimi ete que nous lisons tous ou que nous avons tous lu la Bible. biso nyonso tozali Isaac kotanga biblia izaki était l'héritier ye légitime azalaki mokitani parce oyo qu'il azalaki était asengamaki né azwa bozwi nyonso conformément à la promesse mpo nete ye divine. abotamaki kokokama na Christ, oyo lelaka oyo nzambe l'héritier apesaki mpe légitime kristo azali oyo mpe azali parce qu'il kokitama est oyo ya né solo conformément mpo à nete la ye promesse. abotami kokokama na Et liloba tous ceux mpe qui baoyo nyonso reçoivent bazali en eux koyamba la kati na bango parole de la promesse divine liloba oyo ya naîtront légitimement
par la parole elaka et bango l'esprit, bakobotama na molimo na et pe na auront liloba part à pe ce bango que Dieu bakokosangana a na promis. oyo nyonso nzambe alaki. Cela devrait Yango ebongi na normalement nous biso réjouir, esepelisa biso nous pousser etindika biso à l'adoration. tokoka kozongisa matondi epai na nzambe mpona tozali na kondima ete que nous sommes des fils et des filles biso légitimes tozali de Dieu. bana mibali mpe bana basi Et oyo nous ne le ya croyons solo pas bauti na seulement parce nzambe. que nous Biso tozali voulons le kondima croire. kaka te mpona ete Nous le croyons tondima, sur base de biso la parole de tozali Dieu. kondima mpona Parce ete que liloba na nzambe ezali likonzi nous mpona biso, croyons mpona ete biso tozali kondima de ete tout cœur na aux motema na biso promesses nyonso divines. bilaka oyo nzambe apesi biso. Uniquement Kaka ceux qui naissent sur base de la parole oyo ou de la bazali promesse divine, kobotamaka je veux dire kokangamana na elaka oyo nzambe apesi biso, kaka bango nde bango bakondima bilaka oyo nzambe apesi bango, bamisusu bakoleka pembeni. Je ne sais pas si nous brisons la parole, nayebi te soki si nous biso faisons la tozali kokweyisa comparaison liloba avec Marie qui to a tozali cru au kotalaka lolenga Marie Marie était azalaki na vase. kondima. Marie ye azalaki Elle oyo était destinée par Dieu elubu oyo à nzambe recevoir abongisaki la mpona ete parole de la akoka koyamba liloba ya elaka. et elle a cru. Ye andimaki yango Et le Saint-Esprit mpe molimo mosantu vint sur elle eyaki likolo na et la ye couvrit de son nom. mpe Luc 1, ezipaki ye verset 35. na Bien ombre aimé, na ye. Luc nous 1 croyons verset 1. aujourd'hui la bandeko parole de la balingami promesse tozali kondima yango lelo liloba la oyo même nalelaka na lolenge moko doit se produire. mpe eloko moko L'Esprit wana de mpe Dieu kokisama. Molimo na doit nzambe venir ifo eya likolo na biso na baoyo nyonso bazali la kondima parole de la promesse divine. liloba oyo ya elaka kouta na Il nzambe. n'y a pas d'autre confirmation. eloko mosusu ezali te oyo ekoki Nous devons le comprendre une fois kolakisa ete pour toutes. tozali na kondima ebongi na biso nyonso. Marie aurait pu dire pendant 100 Maria ans, akokaki koloba je banda crois, et je suis kalakala la servante du Seigneur, ete que ngai nous sois nazali faits selon ta oyo oyo parole. nzambe Mais rien apesi, ne se serait passé. kasi malgré wana eloko moko À ekoki quoi kosalama cela te. aurait-il servi? yango ngai Mais kosalama là na où on mozala croit qu'il mosala se nini, passe kasi quelque chose, epai oyo Dieu kondima ezali intervient, la parole eloko devient moko ezali chair, kosalama, elle liloba devient réalité, ezali elle se kokoma manifeste. nsuni mpe ezali Ce ne sont pas komonisama, seulement des paroles ezali kaka maloba que te nous prononçons, oyo biso ezali mais koloba, kasi Dieu se nzambe tient derrière elle. ye azali nsima ya Quel liloba na ye, exemple nous est donné là? oyo ezali exemple moko ya La malamu parole to ndingisa moko de ya la malamu promesse komona ete liloba oyo na est elaka donnée. epesami. Et Marie demande Mpe comment cela Marie se azali fera-t-il kotuna ainsi? yango ekozala ndenge Puis nini, vient la réponse mpe divine. eyano eyaki kowuta na nzambe. La semence Momboto de la parole oyo yawuta na liloba a été transformée, yango ebongwamaki, ekomaki bomoi katikati na ye, transformée en vie divine. ebongwamaki ekomi bomoi ewuti epai na nzambe. La parole de Dieu bandeko est balingami, esprit et vie. liloba na nzambe ezali Mais la molimo parole mpe doit bomoi, être kasi engendrée pour liloba la wana vie ebongi na par biso l'esprit. ebotama, Il n'en est pas autrement. ebotama na nzela ya molimo. Et je pense ezali na ndenge mosusu te, mpe nazali qu'à ce kokanisa ete moment-là, na ntango wana Marie n'avait plus besoin de demander, azalaki de susu na supplier, ntina de lutter. ya kobundabunda La te, foi. ya kobondelaka La te, foi. kasi La kondima foi kaka kondima na Lui ye, a fait le travail. yango nde esalaki mosala. Si Dieu voit ton cœur et le mien, nzambe azali komona motema na yo mpe ya ngai, s'il voit que nous avons reçu sa précieuse soki amoni ete biso parole toyambi comme une liloba na promesse ye oyo ya bule divine, lokola elaka euti epai na ye, cela ne va-t-il pas faire descendre yango la ekosala puissance ete du Saint-Esprit nguya ya molimo santo pour qu'elle ekita vienne sur nous eya likolo na biso, afin de rendre vivant la na ntina ete parole qui est ekomisa tombée en nous liloba oyo pour que la ekide biso vie toyambi divine epesa soit yango manifestée. bomoi, na ntina ete bomoi na Je nzambe le kwa répète encore une komonisama. fois, Mpe nazali koloba ngo elle n'a lisusu,
pas eu besoin de lutter. Maria azalaki na posa abunda te, azana posa gêné te, abondela te. Non, eloko nyonso ya na tango na yango. Na tango Nzambe bandi kosala, toutes nos œuvres cessent. Oyo makasi na biso nyonso tozali kosala ifo esuka. Biso totika makambo na biso, topema na misala na biso, totika Nzambe akoka kosala. Yango lolenge wana nde elekaki na tango wana. Ce qui se passera maintenant à la fin. Yango nde ekozala lolenge moko ekosalama na tango na suka. Mwasi oyo ya mwana na mpati, musuni na musuni na ye, pe mukuwa na ye. Oui, c'est ainsi que nous l'avons vu dans le psaume 122. Na lolenge oyo totangi na psaume 122. Tango bazali koloba na ngai tokende na ndako na nkolo. Nous étions dans la joie. Tozalaki na esengo. Oui, quand nous avons su pe tango biso toyokaki ete sasa yipi nous réunir ebongi na biso tokoka kosangana tozala na boyokani na nkolo tokotonda lisusu na esengo ekozala so koleka tango biso tozali kolakisa liloba nde na bato na Nzambe oyo ezali lolenge ya komona ya Nzambe ya kosala ya Nzambe. Oui, nous pouvons vraiment nous y fier. Ezali na ndenge wana nde tokoki komipesa nyonso koki koleka kasi oyo Nzambe alaki yango ekokokisa masolo soki biso tokopusana na Nzambe vraiment na kondima na biso mobimba pe kotalelaka lokola ye alingi yango eloko moko ekobanda koningana kati na biso wana mitema na biso na ibanda ya liboso ekoningana pe wana mitema oyo ya libanga ekolongwa pe Nzambe akotya biso motema ya nsunu motema oyo ekoki koyoka pe ekoki koyamba liloba na Nzambe. Bilaka epesameli biso kaka ezali ete kaka ba oyo Nzambe ayebaki bango kuta kala ete bango bakoyamba bilaka oyo pe bilaka oyo ekosala mosala kati na Ange Gabriel aza okende na bamboka nyonso taloba ye mwasi olingi ete okoma bule te ye ayebaka epai nini azali kokende. Nzambe ayebi makambo nyonso na precision nyonso ayebi ete ntango azali komema makolo moko boye kati na lisanga ete liloba wana ekosimba motema na yo ayebi yango ayebiki ete yo okondima yango pe okoyamba yango iyo ezali lobendengo wana. Nzambe solo anyokwami mpo na biso kasi biso ntango toyoki mongongo na ye tondimi mbala moko oyo ezali sema depuis biso tozali na kondima tonyokoli nkolo mingi ntango na Nzambe ekomaki tena na biso pe liloba na ye eteyameli biso etoti biso eyano moko eyaki eyano moko eutaki na motema na biso pe tondimi yango biso toyepai na ye ye ayambi biso mpe tokoki koloba ye te o moko oyo na mboka boye moko kuna mboka na bosongolo Nzambe aleki na bato ebele kana mbala moko abeti na motema na ngai na motema na yo mpe nkolo akoki koloba ye na biso ete yo oyo ozwi ngolu Nzambe azali na yo. Amen. Nzambe ayebi nani akondima ye pe nani akondima ye te. Akozwa ntango na ye nyonso na ba oyo bakondima ye kasi na ba oyo bakondima ye te nkola okende epai na bango te kasi oyo bakondima na motema na ye bango mobimba Nzambe akosala yango. Ezali ntango oyo Nzambe asala ete mpo na biso toyamba ye. Nakosepela mingi ete nakoka kondima liloba nyonso na Nzambe na motema na ngai mobimba mpe nakoka kotya yango na mosala ete nakoka kozala oyo mokanda ekomami ete bato baza na posa kotanga Biblia te kasi ntango bakomona ngai bakoka komona Biblia batanga Biblia katikati na ngai tokomi ba Biblia oyo ezali mobimba pe nyonso oyo ekomami ekokisama
kati na biso oyo ekomami na kati na mokanda na Nzambe. Nasepeli nazali kosepela Psaume 121 na verset 1 ntango baza koloba na ngai tokende na ndako na Kim na Nkolo, tokende na Jerusalem epai nini esambiselo ezali, esika oyo Nzambe aponaki ezalaki vilo ya David, vilo ya mokonzi oyo vile ya kimia, Jerusalem, mboka na kimia, mboka na kimia. Amen. Nous sommes venus. Biso toye. Nous nous sommes approchés Biso de topusani la montagne de Sion, na montagne de oyo la na cité du Siona, Dieu vivant, na site de la oyo ya Nzambe nouvelle na bomoi, Jérusalem, na des Jerusalem oyo na justes sika, arrivés à la na perfection, basanto bakomi à vraiment na Dieu, bosanto au médiateur de la oyo nouvelle alliance, lokola nkolo oyo au azali sang koyokanisa de biso l'acceptation. ya sika, Amen. na makila oyo ezali Oui, tout est là. kosukola biso Le nyonso sang de ezali la kati wa le sang de la makila oyo le ezali médiateur de la nouvelle kosukola alliance, biso boyokani la connexion avec kozongisa Dieu biso et le oyo nouveau ya là, sika koyokana na réconcilié Nzambe avec Dieu, ezali lisusu wana réunis toyokana avec na lui. Nzambe Bien-aimés, kosangana na Dieu nkolo nous donne bandinga balingami tika ete aujourd'hui Nzambe apesa biso lelo une nouvelle expérience avec tokoka lui-même. kobika libiki moko ya sika na Je ye vais vous dire comment ça se ngai na fait. koyebisa bino lolenge nini yango ekoki kosalama Si nous saisissons soki biso tozali na kosimba l'occasion, tosimbi occasion oyo l'occasion qui nous est donnée, occasion epesameli biso et que nous rencontrons notre Dieu mpe dans biso la prière, et tokutani na Nzambe na que nous biso le cherchions, na mabondeli mpe et tozali selon la koluka foi et ye la confiance. na kati na Au moment où kondima le Seigneur nous parle, na il ntango veut nkolo azali kosolola que nous biso réagissons. alingi ete biso tozongisela ye yano, Ta alingi ete réponse, biso topesa ye yano, et il veut ma réponse. alingi mpe yano na yo, alingi mpe yano na ngai, Il veut alingi ete que ta bouche eke na munoko na et ma yo bouche na munoko s'ouvrent na ngai munoko efungwama et soit remplie mpe etondisama de ce qui remplit nos cœurs. na oyo etondisami kouta na mitema na biso mpe nazali kona Lorsque nous kondima ete laissons passer devant nos yeux ntango tozali spirituels kotika na miso na ce biso que nous avons ya molimo considéré oyo ce biso soir, tozali komona lelo oyo, alors c'est encore une fois une telle abondance wana ezali de makambo gloire kitoko et de clarté ya qui minene mpe ezali kongenga submerge notre kouta na cœur. Nzambe etondi na motema na Et nous ne biso pouvons que dire, oh Dieu, mpe biso tokoki koloba kaka to comme nkolo tu es grand, lokola nini yo ozali monene, tu es miséricordieux, lolenge oyo yo tu as otondi na frappé à la mawa, porte de mon yo cœur, obeti na mitema na ngai, tu as parlé, yo osololi nous avons mpe entendu, biso toyoki, nous avons reçu et biso cru. toyambi mpe tondimi yango. Seigneur, fais de Nkolo, nous ce qui te plaît. sala na biso oyo yo osepeli na Ajoute biso, ton esprit bakisa à ta encore parole, molimo na yo afin que likolo la ya liloba na vie yo, divine natiki na se ete bomoi manifeste oyo na Nzambe kwa en nous komonisama tous kati na biso par nyonso grâce. na nzela na Amen. ngolu. Amen. Amen. Amen.